mosusu pe to solo lika mosusu na minute oyo Manuela ayeli sujet oyo na suka kana bino sujet ba papa na banza bolandaka nga ya suka avana yana ba video ya mike na suka kana video ya ba papa parce que Manuela kitoko to sola vie en dehors a makambu susu babi pesa makambu na internet ozwa makambu mikolo mami na bino atumbi mboka signification mami akangami bana nanga mami akangami na bisu mami ba video ya mami etamboli babi star azaka moko c'est Manuela kitoko donc mami akangami azokoka ko prononcer te na yebisi bino ba crapiture ba vidéo leki mais via ba sari ki na bonge sala moi bien mami asekisi batu na ndako Manuela kangami ah oui et que na bongo merci na mutinyo sa partager vidéo nanga nga mo jour na meli pema ezo boya robima mais et ça lipe moi bien tant bota la vidéo mami akangami batu ba oseka ba pandi ba vidéo salama na bité veut dire que Manuela kitoko nde makambu donc ba sekaraka so bo moni ba vidéo bon ba che mami aza star boke na ko défendre te botika ba partager ba loba c'est normal via ba star et que na bongo donc na vie faut sekara er mo sali faute pesi makamba zui makambu c'est normal eza Manuela kitoko mais lelo na yeli bino na sujet ya rando te lelo to zongeli masolo ya vie veut dire que Manuela yebna no ba histoire pour Manuela ba ne ko beta ba sujet to zo solo to suka na ba papa comportement ba papa ya poto mibali na biso vers biso basi eloko esalinga nini na zonge la sujet oyo koto to suka ki ya ba papa eza par rapport ya ba video uti ko leke circuler na compte internet video ya Madebo na sepeli na video wana na sepeli vraiment na video wana parce que ezo balana na sujet oyo nga na sukisaki mikolo elekaki ba mama ba papa ba couple tozana bana biso basi tant Manuela kitoko ayaka alobaka ke mutu ayebi nyonso na vie azate Manuela kitoko ayaka veut dire que tozo partager na bino to partager ba sujet elongo na bino famille tozo partager ba sujet o eza très important ko sunga biso na mabala tant nazoloba ke ba papa ebele bozaka kana tendresse na mbetu soko za na posa mama wana ki chérie bimi bébé mais en dehors ya mbetu ba papa tendresse ezate eloko nini na remarka ki na kati ya video o ya Madebo eloko nini na remarka ki na video ya Madebo ba mama tant nazolo ba ke ba papa botala video wana tant to lobaka ke moni nzoto ko sangisa nzoto to sangisaka déjà kindoki mais soki otali video ya Madebo na garçon wana ozomona ke batu mibale bozo lalana mais bozana contact ya nzoto te mutoki ba papa ba mama omoni mutoki nezaka ke mwasi na mobali tant tozo sala bolingo tozo sala sexe na kati ya chambre mama ndeko mwasi yo ozala na tricot na t-shirt na tricot na soutien otomboli kaka boye mama ozo pesa na mobali posate ya kolala yo mobali pe kuna uti na sengle me basala mbetu bandeko nanga mbetu basala ngolo kola ke tozala na système ya Adam na Eve veut dire que ndenge babota yo mwasi azalaka ndenge baboti yo mobali pe ndenge baboti yo to ye na mbetu siko na mbetu yango ba tonto congolais ba mama nanga makambo eleki na video wana eza makambo o elekaka na ba couple ebele na kati ya poto awa mobali na mwasi bozo lala na papa ozui mwasi o babengi ke mwasi na yo ata moi j'ai ba mibala ba congolais ata moi tendresse moi bisou moi ko finalement ba biloko fini moi c'est ata moi et ça les lengi mais vidéo wana porno tant na tali vidéo ande kwa na bi eza parmi ya ba vidéo les chèques ya ba vidéo nyonso ya mitakale le kan internet ozomona vidéo moko so pesa posate na yo mobali na yo mwasi bandeko nanga mobali mibali ba divorce ebele zo sala mabiso na poto a cause ke mbetu toyeba kovandisa mbetu te ndeko mwasi bapesi yo pembe bapesi yo kitoko bapesi yo nzoto metango ekomi ke ndeko mwasi batikeli yo terrain binela papa ndeko akomi kilo tant tozoloba ke toloba atako bina boye obina tabo oningisa mobali boye ndeko mwasi ozokoka koningisa te ozokoka ko bouger te mobali ayako mobali okomi kosenga mobali ke mobali balusa yo
ya likolo na mobali yango mwasi amateli yo likolo na kofinata mwa mitu muninga yo kata mwa sentiment ya mitu okota ta awa na se okoti te donc omona ke mibale bele bomona ke boyebi trop mutu ayebi nyonso azate omona ndeko mwasi obalisa mwana soki mobali azwi ya kimi mobali soko azwi mwasi akimi na otala ndeko mwasi mobali mutu atunaka mwasi obwaki me mwasi azotuna papa obwaki monde comme il est contraire ba papa obozake bino bowelaka kobwaka mwasi abwaki te mwasi atuna mobali te ke obwaki mobali ndefa tuna mwasi po mobali mutu azana etolomo po mobali mutu asalaka ke mwasi akoma na 7e ciel ozotala na ndeko na video na tali na bi c'est triste o mobali ya ndenge nini mobali azio mwana mwasi na video yango tangu na tali na leli na yoki mawa mobali ozozwa mwasi lokola mwasi ya ndumba tangu manuela kitoka bando oyebisa bino ke tango ozolalana na mwasi osilisi papa okole ata mwasi na yo te olaleli ata mwasi na yo te apres kobeta cheval kobeta na ndenge asima tango osilisi basala ndeni olaleli ata mwasi na ofiniki ata na ndenge asima ye libumu na se yo likolo zong donc otindiki penako otindiki cheval elala na mabele elali boye na libumu yo papa olaleli likolo bolali ata mwa 2 minutes yo yeka kokotisika ta kosise te komela mabele te donc embrasse donc na munoko baliani te za na ba couple belé na poto bandeko nanga ndeko mwasi ezaka video ni nazwi kaka exemple mais za na ba couple ebele ba yebi ata kolia na mbanga te po video nezoloba déjà ebele ndazolo bango na sens ke ba mibali na biso bozo tuna basi ya poto kindumbe leki mais bino mibali boyeba ko sepelisa basi na bino te mwasi no moko zokoka kolia imbanga te mwasi no moko zokoka ko sepelisa ete ba papa ya solo wana mwa cave mwali mwako mela peno zo mela vedi ko zo mela miliki o mela miliki zo fina ba pesi pende ko mwasi tale bela mabe ko fina peno zo fina pena mbuma ya yo batikeli yo loko fini penza mwasi asanti ke na yo ki pasi ke mutu moko aleka ki yawa mais mibale beleka bizute caresse te mwako sakana mikie mwa sala muninga diki o santi ke ndeko mwasi aki sec atikali koyoka te lengite mwana mwasi akomi ko lukanda asepelisa o mobali non. Love ezalaka 2 personnes. Bolingo yaka 2 personnes. Tant yo mobali. Pour basala mobali avant obwaka. Soko bwaki premier tour. Yeba ke deuxième tour eza ya muninga. Mais avant ko sala bolingo bandeko na nga na ba papa bo wana bandako bolanda biso. Avant ko ya. Bo tuno mwasi na nga pimela nga nzoto. O mwasi na nga lingaka boete. Mais mukolo mususu luko vandisa mwasi na pourquoi mwasi no apimela kayo nzoto. Parce que ba papa na biso ba congolais ba africain yo zo mona lokola mwasi na nga to saline de ya 10 ans mais loko ni nango liana ka bambanga eza wana et loko ni nango susi akokenda ka ba cérémonie belé non love pour la kate bolingo ba omoni loko ba bengi love ba sakana foko lamusaka ba feeling foko lamusaka ba feeling ba papa ba divorce ezale belé parce que to base ya ba divorce ezambetu mobali soki oyebi na onzoto te oyebi ko sepelisa mwasi te sko mwasi ana vandi na okaka po ba ma copine ba yeba kaka nazalaka na mobali étiquette mais na mbetu eloko te 0 kuna non mwasi nyonso ala na posa ba sepelise mwasi nyonso alingaka mwa moi lo lemo ekoti pene ekoti ba place batu mususu ba kota kate donc veut dire que lo lemo ezokota il faut mwasi mobali il faut bolinga boyeba ke mwasi mutu fa senga mobali papa kota mobali ozana droit kokota te tant que mwasi alobino te ke papa yaka po mwasi faut sepela mwasi mibali bandeko mibali obozolanda biso ba papa ponga na olobela siko koto abasi soko lingo yeba ke mwasi penza ke veut dire que mwasi na sekuna il faut koma na maya kol ya dongo veut dire tango sala ba jena muninga to solo la sans tabou mwana muki azate ba na biso ba 14 ans ba na biso 15 ans ba yebi makambo to solo la sans tabou to tika hypocrisie poko tala mama mukolo jeune fille bongo na yebi age de côté ba lobi azana 28 ans 29 ans aza déjà maman kota la grande fille bongo kota la vidéo na bango
esali ke na yo ki mawa na yo ki triste donc ni koloba ke tina vandi awa eza na bato musu peke ba yebi masolo ya love te alors tant tozo lobela bongo mutu na mutu luko profiter ba yokolaka eloko nyonso ba yokolaka mutu aleki mutu azate mutu ayebi nyonso azate mais tozalaka na pona ko partager ba idée ba mayele na biso siko yo mobali moi sinon moko kotaka kavite moi sinon moko zokoka ko sepelisa yete moi sinon moko zokoka ko sali siko yo melaka oyo ya ndaku na yo o melaka te siko melaka wapi papa moi si faut melaka oyo ozo simba ozo sakana nango ozo tia moi ba moi ko boli mibala ba kongole boza pressé ya kokota. Donc, mbala moko chubute tolingi yango lisute basi balinga bongo te mo saza mutu bakendaka ne slowly malembe fo luko yeba na love linga fo yeba mwasi nanga lingaka nini mobali nanga lingaka nini toza lokwa lemsu mwasi alokwa McDo na McDo muna mutu ane loko na lingaka mususa lingaka Big Mac mususa za lingaka Big Tasty donc mutu na mutu azana baguna ye e base ezalaka ke fo luko yeba mwasi nanga alingaka nini mais majorité ya biso basi to lingaka caresse moi ko liambanga olie mama mbanga osimbi mama okie na se osakani na ye olemboli osali mwa mwasi badiki ko sakana wana mwa babiloko mike des fois to lobela mindele baleki biso na tendresse mbali na biso na tendresse boko leka mindele na baitolomo boko leka mindele na ba nombre de coups love eza ba coûter po o nga na mona ki na video eza ba coup eza ki na yo betaka coup na beti coup moko na leki te mwasi na yo mwasi ya ndako tant veut dire que to lobela basi ya ndako ba premier bureau ba mère ya palais mwasi ya ndako bazwelaka etan mwasi bazwelaka etan ya mobali azalaka pe gentil azalaka pe na douceur mwasi mso akolobela mobali te to koma kobanga mibali na biso ba congolais pe boyeba mingi mwasi so azana mo expérience boy ayebi yo papa ngana lingaka cave papa ngana lingaka boy mbala mo bofingaka biso bandumba mwasi ayebi mingi non soki mwasi azobota courage ta koyebisa yo siko akende koyebisa voisin akoyebisa mutu musu libanda to meka ko solo la makambo ebengami mbetu to talisa bana na biso to lakisa bana na biso bakoli ba 18 ans bato tozo balisa bana bo balisa bana ba jeune fille mobali ba na mbetu ezalaka ndenge nini masolo mbetu mutu musu omoneka ko elobelebele malobebele mela mbetu zero nako sepelisa mobali na mbetu bondeko mwasi na talinga o nakasekezaka nango facile mais ndeko mwasa matina terra zoko ko bouger te yaya bayokolaka tango so tala pe talaka ba porno lem so yebite tala ba porno o yokoli pe likamoya mo pe papa zate yo mo pe nozi miroir ko vanda na kiti bo balakisi mama debo o vanda ata na kiti o siko papa ko vanda ozobeta veut que tango ozokende kabwe le moko vandi ndeka ne tozobina ozokena luke tozobaluka ozokende ozobaluka siko yo mwasi na likolo boye okomi makoleleki kilo ozokokata ko kende boye to telema boye te na papa ngo ayebi ko kumba te mwasi tango ozio mati ba pesi o mati si pena makolo ba genou te o mati si makolo ne faut ezale vandi boye po mati de likolo muninga ça dépend munene na mobali no ozwi makolo pena makolo mibale vandi okoyi ko sala position nyonso bo lingi bo poser miroir etala mbetu na bino place bo sala makambo mama tant papa kendaka musala yo moko pena mwa répétition ozo meka ba répétition ozo kende nango kande to bina luketu po yango evandi na kati mais omona mwasi ozoko oyeba osepelisa mobali te na basuki epesa gute na bilamba ndenge ozaleli na video sali ndeko mwasi video na ifalele msusu epeso ba médaille mais video na yo moko ekangi yo kati video na yo moko esopi yo koma toko bando ozalaka ke ozana bolingo na mobali bozo sala sexe caméra botie na mupandi so ba idée wana pe ya ba caméra bandeko basi bandeko bazo sambwa oto mona ba sambwa depuis pona nini tozozwa mayele te tozo fingisa kanzoto ya basi sexe ngo to koma ko landa mindele ya biso e koma ko leka na ba video muso zo sala mona muta o sala video aleka na video moko déposer video
Video ezopesa ta goûter na yo mutu nzoto bapesi yo kitoko mais video ezopesa goûter tango lingo sala video bato bolinga kosala ba video veut dire tango sala video na mobali yebaka ke un jour ekote internet tango ekote internet mama misombela ke Blandine nazo bengo appel mususu pesa nga téléphone na benga Blandine appel normal benga nga numéro na nga Paris blanc ala sona yambie okata tango zo wela tozo za lokoso ko sala ba porno mama tango yebi ke ba porno tout sala na ba téléphone to mata to kita un jour ekobima siko mukole ko bima to lingaka déjà to bonga maka mo elamba moko ya bien moi soutien moko evimbisi mabele e matisi moi kaleso moko ya bien oko somba pe stringi ba kaleso musu ezaka na ba mayo moko e toboka de na katikati omi kotisi ozo pesa lengi mo ba bilo mo eso pesa bien siko ba video na ti ba genre de ko moi si ofuka mi yo moko zo talaka video yango zo talaka donc video e pesa lengité mais video e sopi yo moko ndeko moi si mobala zio lo kwa poubelle mobala zio lo kwa toilette aya bois kelima ya kenae sans tendresse sans amour mibali bokoma ozwa biso lokwa moi na ebite base bele to mi fingisa biso moko to mi silisa valeur yango mibali na ebate bokoma kozwa zwa biso lokwa moi biloko moko boy non bozoko kosepelisa basi na bino ndako te merci Blandi benga nga na numéro na nga blanc benga nga Blandi na oswana na nani na monie bravo donc avec na bongo Blandi na benga bi bloquer mutu boy na bloquer Blandi na bloqué eza to lobela makambo a vite wana bana to balisaka bana to tindaka bana bakende mabala mwana yebi likambu te ba maman to kolisi bana de na 18 foko solo na bana sans tabou mobali boye ba congolais pe bolinga ko kende ba sex shop te neti ba sex shop eza supermarché ya bandumba ya biloko ya mbetu ya chambre eza na mibali muso mona alingaka na elembo likolia bombo ndeko mwasi na kolia bombo omona ke muto oyeba te to kendaka ta ba benga ngoni biso benga ngo ba sex shop donc sex shop eza lokwa to benga ngo to kenda supermarché mais wana eza sikoyo boutique uniquement biloko ya biloko ya mbetu oko tuna batekaka nyonso eza na ba couple musu sentiment se kufa biso tomona so okena ngona ndinga ki congolais bokoma mbona ngo bakisi omoni na sex shop nga na kota ka sex shop na kota ka pena magasin wana ya sex shop bateka ka nyonso babora mibali bateka bino omona ngo ka o magasin bandumba te ba magasin wana il faut kokota kango en couple na mibali na biso na basi na biso na kati ya magasin wana eza na babiloko mususu o bino boyebi te me oko découvrir babiloko ya sika net na kati ya magasin wana eza na batu misusu basi mususu na mibali mususu bazwaka sentiment na pasi siko soki okoti na magasin olobi ke ngai Manuela naza mutu moko bopona na bwaka to na sala bona verser e yakanga na pasi ba opesa batekaka eza na carton moko boye eza na ba sac moko na kati oko bwaka ngoka na kati ya mai 30 minutes avant bolana na mobali okotiela ngo mobali omitie pe yo moko mwasi e matisaka ba sentiment ya nzoto tango e matisi bino ba sentiment nzoto bokie sikoyo tango okota na mbetu na papa bobandi sentiment moko elamuki eza nango bondoki te na pa ya mindele batekaka kisi oyo eza nango poussière poudre soko kati chasango bwaki na mayo baloli okotia na jus obwaki na kati bomeli e komo pesa bino posa nzoto posa ya nzoto eza na basi musu bazaka mai batekaka babiloko na kati ya magasin wana ya sex shop oyo esalaka ke mwasi akauka eleko yokaka foko ekausi yo eza na basi musu bazaka sec eleke totiaka te batekaka pe loko oyo ke façon ke soko tiango eza mwa pio eza mwa malili siko ta mobali azwi yango atoki na nina cheo na setanga azokota na elengi eleke to misanaka basenzi ya basoyi te to wana 2020 bokotaka pe ba sex shop toke pena shopping mwasi na mobali eza na mibali mususu balingaka bafiba bango babiloko ase bambuma na bino mibali mais mwasi mususu na munoko na lolem ayebi osalela te mais na nzela ya magasin wana ya sex shop
eza na babiloko musu batekaka eza lokola mapungu wana batekaka e vibraka siko mapungu wana ndenge vibraka soko ozotanga osala baje na papa siko bofini yango ekomi ko vibrer ozolekisa yango na se ya papa na se ya bambuma yo kuna ozolia mbanga amoko liele musu papa kote ozolia siko maboko na yo evandi siko babiloko wana mapungu wana siko evandi na se ya bambuma papa mais omemi papa na lola bandeko na nga tolingaka okotaka kuna ko découvrir makambo ebele o mobali boye okokaka koniata trop te kuna soko zwipi mwa kisi moko boye eko permettre yo o mela kisi moko eza wana o eko permettre ko matana de ata 3 kuna mwasi donc bino bato bobanga bokoko ba makambo ebele mais kuna eza na babiloko ebele obino boyebite andeo ka ya babiloko bomonike batekaka etolo mote batekaka nyonso mais il faut ko tuna olinga ko meka na sima na papa batekaka ba pomade o eza spécial ke papa tanga zokota oyo capacité batekaka nyonso na makambo sexe il faut tozala développer toza mo un peu freiner toyeba ko sakana te moi c'est si to umeli to sali 20 ans de mariage 15 ans de mariage na yebiso ke ba posa nzoto sila na yebiso to sala 40 ans moi sina za na 60 ans posa nzoto sila yi biso ba congolais to linga ko bomba mibali na so linga bomba ba nzoto na bino okoma na ba siku mais moi so bo vanda ne chaque jour okobetaka jamais siku mais soko ke na nzela ko sakana na nzela ko sakana ko sepelisa mwasi mama pungu so eza peke ndenga ko tia biloko anezo leka likolo ya madesu ya mwasi lidesu ya mwasi pe abwaki sanke yo koma na siku obateli pe mukongo no lobi bulo muto ayebi nyonso azate to meka pe kokota kuna to meka pe kokota kuna Blandine benga nga numéro Paris ko benga te na Longsford to kota kuna to sakana love ba sakanaka o sakana bola musaba feeling yongo mona mobile mususu boy akia meki ka libanda kangami akimi mwasi ni akala parce que ba mama photos a développer to zala pene intégrer tant to ba ki to vanda na porte intégrer na makambu ebele intégrer tina mbeto pour masola mbeto soto solo ngoto na place o sola te na mama bota la biso to komisa nyeso tabu o solo la wapi moi sinon ko boko sepelisa basi te ko lia mbanga na problème mbanga ya mbango eza na ngelo mo eza problème te mais to komisa ngo problème eza na biloko mususu ke tango zo lia boye eza na biloko mususu ke tango munoko so batu mususu bakima ngala mususu ko lia mbanga mwasi ya munoko solo eza na biloko mususu ko lia o brosser o tie na munoko na vambo lia mo ba bombo mo bo sa l'échange ba bombo na munoko bozo lia na bambanga po mutu peno bike mbanga so mutaibo lia mbanga bien mwasi ko pola kaka poli na seli kola o lia mbanga mais faut yeba ko salela to komaka mibali na biso ba makasi na ko intimida ka basi ngana beta siku oko beta mwasi siku mais siku wana bwaki te bo batela mikongo na bino bo sala ka ba misala pasi mibali na biso mais bo yeba pendenga ko sepelisa biso bo komaka na ba raison ba bulo ba kayu oko sa pe na semaine o sala na yo mais na semaine o sepelisi pe mwasi na maboko abwaki mbetu eza problème na communauté congolaise mbetu eloko ndezaka na succès na communauté na biso ezaka baku ango eza lokola babi ya pernati to eza pena ke o sepelisa amour bato ebele basalaka amour te bayaka pena ke aozwa mwasi na ye mwasi na ozozwa ye lokola mwasi ya ndumba donc chérie nana posa na tia tango pe ko tiango pe ko tombola liputa obandi mbala moko toko tango pe bwaki opesi mukongo na yebisaka bino ok c'est très important après ko beta na mwasi potango boya ko senga biso mibali nana posa na tia mwasa fungoli o makolo tango lala ni na mwasi bo welela ko kita na nzoto tezaki bo sendi biso basi to kokango te olalika mwasi bo silisi okiti non bo vanda kata mwa 10 minutes likola nzoto mwasi omoni ko toka wana yango mutepesa affection po sex eze loko ke ebendaka batu mibale ematisaka love omoni loko ba bengi sex et bandeli c'est très important finition à sexe c'est très important tango silisi ko lala na mwasi
okangami mitoki wana bino mibale bozo toka bouchi otokana bokangami na nzoto bolali esika moko mwa pongi mopo epesaka mwa pongi po mutu abwaki pena sola verse ya solo il faut yoka pongi ezala mwasi ezala mobali soko verse ya solo il faut yoka pongi siko na fatigue wana epesaka wana siko mobali alaleli yo likolo bolali mwa pongi mo eyibaka na bapongi mo alokuta ntango eyibi bino bolali après oyebisa ta chérie merci je t'aime osenga ta moninga moi merci olobi na moninga ta je t'aime donc moi maloba moko abien tango okita na nzota moninga mais bozwaka biso lokwa mwa babiloko moko boye te oye osaleli okie na ombala moko tango mpo oki opangusi olati mpe pantalon na yo opesi moninga mokongo non boyebaka nini biso basi tokanisaka donc aye na fungoli makola lali apo ake apangusi ake na ye donc tokomi lokwa toa na bandi te bato ebele so basisi sek bazaka na bandi te alors eloko wana eza so bosilisi bosali yango bien oyebi ekomisa so ebakisa su bolingo komuka omona mutu ata azali na 60 ans akomika mwa lokwa mwa moke basi tokoma lokwa su bamike makasi soko ozwi yango ya bien surtout na mobali okomika papa naki ozweli oyo oguti papa nazwelo nini nazwelo mwa biscuit papa nazwelo omona mwasi automatique ye moko akomi kosenga akende bitinda parce que osepelisi ye mais so omonika olali mwasi ye peke azwi ka liputa na kakangi bwa koti na dra lali se ka yimi de na kati osali musala bien te toyeba ko babenga ngo nini na bobozwa lisusu toyeba kozwa soin ya basi na biso video oyo ya Ser Debo so ebo tali yango bien omona ke video moko eza sans amour. Donc il love ezate ça n'a rien à voir na love. Donc elle quoi moi si ya ndumba mo boye ba louer moi si ya poto mo ka yena e kishasa ba louer mobali ozo sombele Thomson ne ya mobimba ozo pese mo ba l'argent de poche donc ozu mo mutu no mo ka ya ka beti akenaye mais ça coûte rien à voir na relation ya moi si na mobali bandeko so bozwi tambo landi video wana soko za na ba défaut sala kana kati ya video wana unga na moni ndeko mobala sali pa mwana mwasi bobongisa ba comportement ba papa bobongisa ba comportement na bambetu ba mama petant tozo lalana sexe ezelo mwe pesa rapeti to luka mwa bilamba na kati kaka ya magasin wana ya sexe wana okuta mwa ba genre bilamba moko bomona ke mwa bilamba mwa ba papa na biso bazaka pe na ba fantasy na mitu bazala mwa ba blo mwa ba revaka okuta mwa ba genre bilamba mwa eza wana au moins de mwa kola meza dia na lidofolo mona kati kati ba créer ngo bongo donc ko zaka tango olongola boye oko papa ko dinda mbala moko eluka te obwaka boka me décoration loko na mo ba filet wana ba filet mo madodo na katikati na mo lidusu tango ninga zomona biloko mbetu pe fo to renouveler ka wana biloko wana balali sarate mbetu balali sarate mbetu ba créer ka na mbetu faut créer rapena ba biloko senti que o lati mo lo mo bo soutien ngo sombi kuna mais mi tout des libanda eluka te longolango moi décoration lati nzoto mais mi tout eza libanda na katikati tinelanga numéro nao tinelanga numéro na bengo tout de suite po fana bando lukango eza na téléphone tinelanga numéro na bengo o luki mo elo mo bo eke papa tanga otala po moi c'est pembe moi c'est chocolat po nzoto mutakala na ko sabino te mutakala ya pamba azala kitoko te mutakala ya pamba mutakala azala kitoko te mais mutakala koma kitoko soki o décorer ye loko ozo décorer loko donc o décorer ye ba mayo wana ba kola wana po mibale loko etira bango ndeti te amona mwa salati mwa legging moko boye azomona mwa string amona mwa nya amona mo po vanzi mobali no mo bo vanzi peko o la telescope biloko abongo mo fungoli makolo o sa mobali no mo ba je o sale mo ba o la muse biloko akati mo ko ise fungoli elamba boye mo ba je tout ça la ba je mbetu ezelo mwelengi mibali na biso bokomaka bonio kwa marana baku makambo love ya makambo bakute makambo ba love ya makambo bakute basi mingi na mibali bele to koma kovanda na ndaku lokola ba master mobala zaka mobali omoni mobali ezala mwasi amuninga na ote to zaka ba diversaire na monde sexe ya love to koma ba diversaire mobala za diversaire nous faut que ozwa mobala diversaire veut dire que tant que n'est pas voisine ayebi que na tiki ya edi na palin na tiki ya edi ko yeba nzoto eza bien kozwa moi si OK azana expérience ya vie eza bien par rapport aussi pe moi si oyebi eloko tete
ba mama botindaka bana va bakende mabala bayebaka ta bazala na base bana biso ya poto ebele balingi kosukola te bana biso ya poto bayebi makambo ya love te bayebi na bango ke balala na kolala na boye baje na bango ba groupe kolala na mibali kilikili me base mobali alingaka nini ndeni okokenda mobali ndeni basepelisa mwasi mobali towelisa kobalisa lelo tobala ebele me toana base te base na biso za mbetu mobali bakenda ndeni mutu nyonso travaillaka na mutu tozalaka mpe na façon ya kosolola na kati ya bolingo mutu mosusu yo oza impoli ezala mwasi oza impoli mobali oza mangala mabe na mwasi oza mibali wa baimpoli ofinga ya mwasi sikoyo yo ozozelake mwasi apeso bolingo te tozala maloba malamu love etambola sexe etambola maloba malamu moral ntango otya moninga bowana moral moko ya bien ambiance climat na kati ya ndako fo ezalaka bien yo mona ke yo na mwasi mangala mabe okateli mwasi o manke mobali na pokwa yo zolinga mibale bele babima ba fouter pe pa na biso basi alors bana bango ba fouter te mais yo mwasi ta mso impoli de naissance siko yo zolinga mobala ya ko sepeliso na mbeto sepeliso ndengeni po nyonso etambo na mutu avant ko kene na mbeto avant to koma na mbeto il faut to zano na ba relation ya bien communication ya bien to solo la na bien tant to solo bien to zana ba respect po loko ezo vandisa biso na mabale za respect façon de parler manière ezala mobali ezala mwasi marié mobali za chef ya famille mais tozalaka na ba façon de parler ba manière ba respect zo compter surtout loko ba bengi respect mutu moko te na vie alingaka ba humilier ye yo mobalo sala ozaka na ba langage bien te avec ngai mais yo zo lingake ngana mbetu na ya osepeliso ndeni po yo zana nga bien te mais so mobali e na base belele msuke mobala tsika bana balingana mobala ebisaka jetem jour a chaka elitoi ayo lo bane deuxième jetem tanga komi na ndaku ne banda koma na ndaku na ye mobali na ebise makambo sukali te nano vandisa mwasi no to lo ba maloba malamu sheri nango akitoko muninga ta kangi suki muninga ta kati suki muninga ta cheka belo muninga ta soki synthétique nana yoka ta yo mobali to pese compliment ke mwasi nango za vrai chéri chéri bimi kitoko mobali musu mwasi ko ozala ke alinga meka a changer asombile musu elamba mbetu po sepeliso yoka mibali musu ne bozaka na ba langage bo décourager abiso basi chéri nanga osuni nango ana bilatele oni nango non moninga soka linga ya na likambo asika fo fungole pe motema o pese chance aya ne loko asika bo découvrir elongo mwasi soka ye ayebi po muta yebaka nyonso azate nzamba ko tinda pesinga mobali mo akalme kota makamsu ayebi te nga mwasi ba pesinga shona yebi likambo na ko so pe o nga na yebi papa na yebi magasin mo botoke otala magasin mo bandumba po ba benga ngo magasin bandumba mais magasin bandumba te magasin batabolingo ya ba couple biso ba congolais to komiso magasin bandumba mais ça magasin ba couple pardon magasin wana pa biso na Orlando mekana okota tele loko bateka abona bo nyonso ko tuno kozwa po eza magasin eza uniquement pona mbetu bo mekana no Manuela yebisi bino maladi nini etungisaka ona kati ya mbetu na kati ya love bengami sex eza na basi mususu ba dekona po mobali na ye azana likata frikandel likata mukie siko botuna nga nini mais soki bokotaka kaka magasin wana bandumba eza na babenga ngoni pona batu oyo mibali na bino bazana ba etolomo ya mikie batekaka na kati ya magasin wana bandumba likolo ya eloko ya mobali na yo likolo nzoto ya mobali na yo babakisaka susu dimension eloko moboye eya lokola condom meza condom te meza mwa munene koleka condom okotisi yango lisusu latisi su mobali na yo kushe eloko wana po evimbisa mobali no abima bora munene ebele boboya mibali po azana etolo mwa muke me mundele si azwela biso solution na nyonso kozanga koyeba eza liwa ndambo oratala musu mobali ya vi na yo me pona kolandaka lokoso ya etolomo me siko na magasin wana batekaka eloko elati etolomo donc elatisi donc likolo etolomo ya muke eza na dimension eloko yango eloko ya condom eza na ba dimension olatisi yango mobali na yo esali pe eza lokwa gu ya nzoto yaka lokwa ya nzoto olatisi mobali no tango mobali no kolata ebimika lokwa etolomo evimbiti
tanga kokota yo asepelisi yo ti eleko boya mobali ka po etolomo eza mukie bino ba mama oyo bozana mibali bazana ba etolomo ya mikie bino mutu bolula tala ba etolomo ekuna na magasin na biso bandumba batekaka ba mesure eloko ngalo kwa condom eza condom te mais eloko balatisaka likolo eloko ya mobali po evimba esepelisa yo eza na ba XL eza na ba S bokokende ka komeka dimension yo mwaso revaka ya etolomo olatisika mobali no moko ya ndako eleko kende ko dekone osala ba bêtise po mobali azana bord ya mukie bino mpolinga ba dimension ya minene latisi mobali no moni tepeke couple tokos o garder pe mobali no eleko zwa libolo ki opandi pa mutu mususu me obateli ka mobali na o bozwi ka systématique nyonso ka systématique ite po masola couple po bima libanda il faut yo moko to mobali bo betela bato tant que bo beteli bato te nana koyeba place ma etangaka na mbetu na bino soki bino mibale bo bimisite masola ba couple ba secret makambo ezebele photo partageaka na muna bande ko ebele ngana linga to sola basi na sola na ba basoka ke muninga mosa olela etolomo mobali ana na sepeline ana e bien metala bord mukie oboyi muninga pona bord mukie mais mundele sa développer biso mundele sa avancer biso tout est possible ndeko mobali oyo tungisa makaranga mwa bord mukie soko za na mwasi wa lingi yo bokokota sex shop bosomi pene lokwane o evimbisa ke tolomo sepelisi pema o sepelisa mama pe kitoko ko déranger nango te bato bozana problème na bakawana ko boya mobali na yo te pona etolomo mukie bo meka ko kende magasin na biso bandumba to benga on pona congolais bo benga nga magasin bandumba ngo pena obenga magasin bandumba bokeka na magasin na biso bandumba botuni nga mobali ana mwani na mukie nga la lingaka nga mo eloko evimba bakopesa bino bayebisi bino pe prix selon ya dimension tangu dimension ezala munene prix peso mata c'est normal to boya raté pona iloko eza mukie donc na oyebisa bino bandeko nanga pona biso ba mama ya bana congolais azaka hypocrite mutu ya soni to yeba trop mais tant to komaka na terrain to yeba eloko te to mona lokwa to timba mais to timba te mutu ayeba nyonso azate na mbetu masola omoni mbetu ngana tuna mutu atuna ngai kotia na sima eza mabeto eza malamu na mbetu na koyebisa yo na mbetu na koyebiso ndeko zolandanga na mbetu tabu ezala te omoni na bolingwa deux personnes to il faut ko babenga ngoni to zo développer makambu ya sika to olinga to découvrir makambu ya sika na love tout est possible boko sala nyonso bino la mwasi na yo etana bake omeka nyonso na mobali na yo sima ba pesa ngo n'importe qui sima faut pesa mobali aza base ya yo père ya palais mobali ya libala nyonso eloko mabeza la raté mais soko komi ko pesa sima o logoti mobali mo 2 jours abetio na sima ozimo mobali mo zane sita betio na sima siko mobali ko ya liboso ko ya sikwa bala kwa kutangini foko non c'est pas gentil simoko pesa na mobali oyo ya yo bo sala délire pour love ezara délire ezara na tabute nyonso eza bien o musali na nza musu akote ya bino cave eza mabe mais na kundulu pe tanga sisa akote ya kotaka ne cave donc eloko donc kalikila mabe na love ezala raté nyonso to mekaka to yokolaka mwasi musu azwaka sentiment ba okotse lokolo na kati ya biloko na kati ya nzoto mwasi musu loboko nyonso edinda mutu na mutana ba sentiment na ndenga zwaka donc eloko mabe ezala raté mais to découvrir kaka ba yokolaka kaka il faut que linga ko yokolaka ya sika po makambo ko melengi to boyi ba système kolala otandami lokola sosa wiki banda moninga banaki toko te ba changeara ba position ba mekaka nyonso bokoti magasin wana eza bokoko moi magasin eza na bokoko o bino boyebi na ndenga ba congolais mais mindele pe baza na bokoko o biso to yebaka te magasin na boluka boko découvrir ngo boleka ngo nzoka nde solution ezaka nango wana place bolekaka bofinga ngo magasin bandumba mbeto lekaka ngo totika ba hypocrisie ba papa soki mama yebi likambu koleka yo mwandambo soki mama a reprocher na likambu boye na mbetu bosilika kate eza mabala pe ba divorce ezala mingi mwasi mususu abala papa nkoi soki mwasi alinga loba no likambu boye oyo laksanga ndeni petinga banana banola la ba momi mtoko expliquer ngate mwasi pa ko lakiso mobali mutu ayebaka nyonso azate papa mwasi soki azoloba no masolo te ya mbetu oyo ezosepelise te oyo azomona bien to azomona mabe soki azokoka koloba na yo te veut dire que ozotinda ye
akende koluka likambo azolinga sala na mutu mususu yango wana ba papa na ba mama eloko ba bengi sexe na bandaku na biso ezala tabu te tozwaka temps na biso penza ke une fois ta na mois ata na 2 mois 3 mois 3 mois ezebele ata une fois na mois ata une fois na 2 mois otuni mwasi na chéri olingaka nini fo mutu oyebaka menu ya mutu yo komema mutu na restaurant oyebise ke commande boy non il faut lingo yeba mwasi na nga alingaka nini mwasi pe fo linga oyeba mobali na nga sepelaka na nini po sepelisa ye po nde tozalaka ex mususu ya lingaka sepelaka ne na kobwaka mingi na sima mais mobali mususu aza na makambo na ndenge ya lingela mwasi fa mata tala ye face à face mususu mwasi fa pesa ye sima il faut kolinga oyeba muninga alingaka nini po yeba kokomisa muninga place o muninga koyi kokoma mibale bele boyeba trop nga mwasi yo nga na basi na lala te basi yo lala mutu na mutu azana guna ye mutu na mutu ana ndenga lingaka mwasi musu asepela ba bete na sima lokwa ta agressif mwasi munati ngabwe na linga agressif te na linga brutal te na linga tendresse za mutu a douceur donc mutu na mutu ana ndenge na ye kokalisa te ke soko banoko lala kingani kitoko ndenge position yo banako kolala mutu ex akala ndepe mwasi ya sika akosepela na position wana ezala bongo te mutu na mutu ana mwa poni ba point faible faut ba place ba sensible mwasi na sensible na nini akoma rapena sikana soka uniati bo mwasi na umela ta obwaka faut lingo yeba point faible mwasi na o pe mibali soko lingo yeba mwasi biso basi to bwaka base bele ba kosa parce que a sepeliso mobali po ese obwaki no akosi yoka sina bwaki non mwasi pena so abwaki to lenga courant de bino botoka mobali so monika mwasi akose chérie abwaki te mwasi abwaka pena sentir que faut abukana mwasi abwaki a verser alalaka abukanaka ndeko nanga so mwasi no azami misu makasi bwalali obeti azaka misu makasi bwalali te seka abwaki te faut lukaka mwasi mibali faut bolinga oyeba ke mwasi nanga est-ce que pena chéri obwaki soko obwaki te chéri yebisanga nganzo te se lembi na sepeliso ata na misapi na sepeliso ata na lolemo po ndako ya yo moko ate okotaki na kati okoki kolembola yango lisusu po eza eloko na yo moko bor ya yo moko soki yo mobali omibwaki avant mikolo nyonso ezaka ndenge moko te jour mosusu omona mpe ke obwaki avant mwasi mais yango te elobi ke comme yo obwaki c'est fini bato bakosepela te non bolukaka mpe bosepelisaka biso mibali na biso ata yo obwaki sala tu misapi na yo so sala tu zongisa susu makanisi deuxième tour muninga mpe abwaka to misepelisaka te mais tosepelisanaka eza biloko ya 2 personnes love sexe ezaka 2 personnes sexe soki mutu moko ka mutu azolia azotonda muninga azotonda te place mabe ekotaka place kindumba ebandaka kibule ebandaka yango siko mobala ngo banana linga omoni place ba raisonnement yo bwaki olali mais muningo abwaki te atikala na ba raisonnement mobala ngo ka boye ata siko tant muninga ça comprendre que yo bwaki sakete ba papa ba se bele to pimela bino nzoto pour moi c'est ça comprendre que mutango na opese nzoto na bwaka na ngate akomisaka ngate siko nzoto ani na opesa mais moi ce temps ozo komiso zo bwakisa ye soko sengi nzoto abuka na te avant yo senga ye moko sa bongisa ki terrain 1 heure du temps ami koti douche ami sukoli ami tiemai ami pakoli mafuta abimi mo libanda na baluko moi sola hydroquinone ebima potanga oya na mbeto a pomper moi parfait na yo moko senti dia moi ça za posa ma solo o senti présence ni na nzoto mais so moni moi ça la elokaka na elamba utai ko kalingela ngo Thomson yeba ke na mbeto papa 0 na mbetu 0 a se retrouver na été aboma nzoto pe pona ni po ba bomaka nzoto na eloko ebiki na zana bénéfice ndeni nga na ko be nzoto na mobalo na ebiki na bwaka na ngate ba divorce ezala biso na poto inutile ba divorce moto zozala nango na poto to okabwana to rond-point batu musu otuna ke manuela kitoko pourquoi po esi na comprendre na koyi ko changer oh papa John a décona oh papa John aza mobulu nga na comprendre nga siko esi na comprendre loko moko boye mobali ya fidèle à salakate moi so comprendre lo mona vie et vandiso o tchade lo mona mutu ngana ko yiko boya mobali te na vie batebele baninge bele
bomona nga yuma bomona nga pe yuma ti lelo nga nalobaka eloko moko nakoki koboya mobali te po adekone parce que mobali oyo okende kokuta aza pe sente akozala pe fidèle à 100% te mibali tu ezala mundele ezala chinois mibali badekonaka baboyaka mobali te po adekone malamu mobali onaza na ye nayebi comportement na ye nayebi eloko nini nakoki kosala ke lelo makambo azosala atika na kobundama po nayebi pe ba positif na ye nayebi pe ba négatif na ye moi défaut ya mukie aza nango na osala effort eloko nini nakoki kosala po na arrêter mobali oyo mais ko changer mobali mususu eza solution te po lobi pe ko changer mobali wana dekona te mais aza maboko makasi mobali wana dekonaka te aza makambu mabe mobali wana dekonaka te oyebi etant dame na ete tant mosusu aza ndoki tant mosusu pa aza pédophile akoyo bebiselo bana bandeko muninga kosa yo te muninga koya otya double na kati ya foyer na yo te mobali ata dekone mobali ya ndumba azalaka te mwasi ya ndumba aza mobali akolala na 100 mibali mwasi alalani mpe na mobali akolala na 100 basi mwasi pa akolala na 100 mibali mais mobali ana jamais kobenga makandumba mais yo mwasi kobenga makandumba en plus ipe nzoto na yo nzoto mwasi ezalaka elengi soki emesana na etolomo ya mobali moko omoni etolomo ezalaka soki oumeli na eloko moko liaka nzoto na yo biso basi ezwaka mesure ya etolomo ya mobali nzoto ya mwasi bafi ebele bakomprendre te kindumba neti nga Manuela mwasi pena soki azangi mobali seke ye moko alingi neti nga Manuela soki nazangi mobali seke nga nalingi mwasi akelela mobali te mwasi akozala za célibataire akoyi kokwesa n'importe quel mobali liputa mobali na okwesa mabaoke kolala na bake basali amour mais kozwa mobali oyo alingi yo na solo c'est pas facile tozwaka na biso mibali mais kozwa mobali ya solo oyo alingi yo na bolingo vrai amour vrai bazaka mukie mais mibala kolala na bazaka ebele yango tango kangi muto oyebi ki alingaka nga oyebi ke ba qualité na ye nga na vandaka na mobali loko nyonso fotalaka intérêt na yo nga mobali na zui mobali aza ndumba mobali aza mobulu mais na sima kambo ebele o mobali wana aza nango tokoki koloba te kaka mobali wana aza na nyonso eza ya mabe mais na 10 mutu nyonso aza na ba qualité oyo alingaka na mobali to na mwasi na ye soki okanga mobali to mwasi na ba qualité na biloko 10 ba option 10 oyo olingaka na 10 wana mobali wana aza nango le mususu 7 kaka 3 eza ya mabe ndeko nanga na oyebi soki vanda na mobali wana bundama sala effort po nzamba pesaka biso basi sagesse mayele koleka mibali mobali ata aza ndumba ndenge nini mwasi wa aza mayele aza na sagesse aza na capacité ya kobuka mobali ya mobulu mwasi mobali eza technique mibali bazalo kwa bana oto obota na libumuto mimi 9 mois mobali faut comprendre ye po ye bandenga ko sakana na psychologie na ye ya kozwa ya kotikisa ye mobali atikaka kindumba na mafinga te attention mobali atikaka kindumba na bitumba te mobali atikaka kindumba na britandela te eza na mutu mususu soki nde tozalaka toyebanaka soki mobali yebaka ozalaka brutal ozalaka britandela na pesa bino loko wo mobala na yebe kozaka britandela mobala mobulu azaka yebi yoke yeso ka dekone yeso ka bimi azongi reta yoko yo bandiko finga yo bandiko beta yo bandiko sale nini eloko mobala ko karate soki azo sala bêtise ayebi ke yo mwasi o amuta brutal awuti libanda tango akoti yo mwasi automatique ba mama na opesa bino conseil oyo na opesa bandeko nanga baleki nanga parce que biso ba Manuela tozwa chance te ya ba conseil na vie to kutana na ba yaya ya mabe na ba vie na biso mais nga Manuela na loba nga na kutana na ba ya mabe mais ngai na kopesa baleki ba na sima na nga ba vrai conseil ndeko mwasi na baleki bolela mingi pona ngai bwana mibali o baza ba fashion mibali ya mobulu na yebisa leki na nga na pesa ka eloko mena ospesa ngo na public na baleki nyonso na ba yaya na ba mama
ba mama o boza britandela mobala yeba yo ria ya mobala yeba oke yo penza soka bimi azongi ayebi ke ko panza biloko ndaku okokata yebi lamba ndeko nanga soyi mobala yeba ki yo na comportement ya brutal po kowelela ko divorcer kowelela ko séparer zaka solution te mama azalaka motema pio mama azalaka motema munene mama supportaka ebele mama za mutu amemaka ba charge ebele tant yo zana mobali ndeko mwasi oyo ozana ka oyo ke mobali adekonaka za ndumba na opeso eloko oyo lelo okokanisaka Manuela China Rambo Manuela moko ya rando mais lelo Manuela so na teni ya famille na vie réelle makamuto okutana nango ba réalité to okutana nango moko azolandanga mutu na mutu ana maladi azobela na makambo na zoloba mobala mobulu tango azoya yebi ke yo za brutal yo bundisaka ye mama somba kimia somba maîtrise somba motema munene abimi premier jour azongi retard apesi mbote bonsoir chérie soki olambaki servir ye biloko na mesa tiela ye biloko na mesa mibali na biso barabazoba te bazaka mayele mais mutu nyonso soko komo kene grille pa lingala tsoki mobali somba ki bo mama na ko changer te kimia aye bonjour na oye bisabino o azana matoya koyoka yoka ko boya mobali te pona anniversaire potanga kena ko pumbwe azonga ka toujours na ndako no veut dire que zaka yonde mère à palais mais zana mutu moko boye alinga tia bino mbutu po stratégie ni nezala e elekaka ke mobala komi ko kima ndaku mbutu komi ko déconner parce que mwasi ya libanda ayebaka ke mobali oyo na obima na ye ana mwasi na ndaku mwasi ya libanda asombaka tendresse moko na yebisi yo azalaka na soumission moko oyo mobali elekelaka na mibali na moma na bébé asukole makolo asheririe asala bo azongisa bo basa libanda ba matisaka dose ya tendresse alors yo mwasi ya ndaku mobali le mususu négligaka mobali na yo ozaki su muta tendresse te mais tant yo mobala uti libanda azongi koswani sete bonjour olambo chele blo onia kolia papa na ke kolala lobi peso abimi azongi sundako kimia mama ekozwa tamulai te yo zaka bien na mobali no kofinga eza solution te kofinga mobali ko menacer yango ndem te poussa muninga okomi ko poussa mobala komi ko yoka posa za libanda po kuna ba oche kimia yo siko na ndaku na yo tango komi ko changer ba comportement tali façon yo zalaka po des fois makamuso ezaka comportement na biso otali na no comportement na yo eza ndenge nini oluki o changer so kaza na posa oboya pe mobali ko boya na yo wana eza point de vue na yo mais bako boya wana to se retrouver que okutani olala ni ata na 12 mibali 20 mibali likola ko changer mais soko zana oya yo azana e bien mais ka mo makambo mike mama motema munene ko mikitisa muninga salaki mabe adekonaki ko zongisaka muninga kaka na le passé te yo penze makambo salangai mais muninga sa salaka dekonaka na 1900 wolo mais yo soki boswani na 2020 on rappela ke makambo 1900 o eleke se leki tango limbisi muto bosani bobandi via sika ex songolo kombone bobetaka te kingani songolo vio ya salaki bobetaka te bobandi kotala koto nini marchaki te koto nini mabe ezalaki ba défaut ezalaki bosololi to bakisi tendresse eloko ezokimisa biso mibali na basi tendresse ezate ko solola façon de parler et yana mwasi mususu ndengo zo traiter mobali na yo babi mibali ba bana na biso oui mais mobali aza pena na réalité aza mwana te aza muninga oyo ke nzamba tini pembeno to yedanaka mais oza mwana mwasi mususu façon gangelaka mobali na yo façon de parler na vers mobali ozwaka mibali mususu ba dekona po azana poso sala kindumba te mba alingi a changer façon ya ko vivre na yo alinga changer comportement na yo basi musuba yo ka ko changer comportement so bazweli mbanda ndele mususu conscience est comme ya façon de parler avec mobali zwelanga na eloko wana si na s'il te plaît ezalaka te zwelanga na eloko zwelanga eloko wana
ozotinda mobali oko otindela mwana okoyeba peke mobali na asali foti kolinga tolakisa moninga foti wana tina suka moninga soka asali foti aseskize okomprend ke azobengo deya chéri soage mais omona mwasi mosusu mobali asengi deya pardon mais yo naki pardon olingi oyoka te bando tindamaki ya edi na bolingo ezalaka te mwasi azalaka ya kokita mobali so asali mabe asengi pardon te bakolimbisa. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.